tanga ya Richard Mukoko pour atelema ti makelele nyonso eleka ki Bellevue apekisi cameraman a filmé ya komona matanga moya ye discours a décor ezaka boye nde toza awa biso nyonso ndeko ya Richard ate biso nyonso toaka ba et les autres donc moto akopekisa moto matanga Richard aza te akozwa imagine te comment ntango ayaka na bamatanga awa na cinquantenaire ntango ayaka na bafete ntango akendaka na bofelina bato bazalaka na nzela bazwaka ye baimage na batelefone na bango ye mundu bapermetaka bango bazwa baimage na ye te epuis de quelle intention oyo ayebaki so bazwi image ya Bellevue nde bakosali yo est ce que eza na sens mundu balobi eloko moko eza na complot moko esalamaka na kombo ya Bellevue na Sila complot eza boye omoni bato ebele baza d'accord te na Bellevue kaka te baza d'accord te na Sila ide ya bana mibali so décor ayebi te so bayebisaki te ayokango na nzela na ngai ide ya bana mibali eza boye Sila na Bellevue bakodomine biso te bakoteli bango jalousie naokende vraiment parce que photo si so toyei makambo photo si sango esalama na ville réunion wana esalama na ville bato bazalaki na réunion wana ntango naoloba boye bayebi makambo naoloba bayebi teke naoloba ya solo ye mundu bayebi alors si peut-être Bellevue azalaki ocourant nango te na likambo oyo ayebi lisolo oyo te azokoapprendre yango à travers l'émission ya Sarah Bellevue akobenga mundiegba nani Bellevue akotraite mundiegba nani mwa makambo crise oleka na monde oyo ngai Dacosta Bobo Manoka Pierrot Ndombasi Omar Kabongo tosala réunion na Olivet tosala réunion na Olivet pour tout le cas cesser makambo et si là ça dérange comment faire pour to sangisa bandeko na biso baza bomoko voilà TV za radio te siko badire na yo ozoloba te complot baptiste bakenda kosala ezalaki mpona kodestabiliser chaîne ya YouTube ya Bellevue na ya Sila ça veut dire que bakanga ba chaîne bango mpe bazwa monopole atake mibali biso tokotikala nsima te basi bakontraka biso mpe toza mibali e babandaki kofinanse bango nani oyo azalaki kofinanse bango et Dieu merci le quoi que comme comprendre ngo il faut tout bon makambo parce qu'il y a des il faut faire biso ba leader nous devons faire très attention au renard qui vient rôder autour de nous il faut tangela biso kombo ya producteur oyo bandaki kofinanse bango et puis réunion wana esalamaka wati vérité nyonso sitable toyeba parce que même Bellevue azolanda yo acomprendre que non oza hypocrite so peut-être ayebaka complot wana te azokoapprendre yango à travers émission oyo soit oyo atalaki pasaka okomprendre que mais tozalaka na yo pourquoi oyebisenga makambo SB epela sa mombonda Sila bisalo wana asala basila l'ivoirien asala banini apela sa mombonda ezalaki baartiste oyo bajouaka na bela affaire ezalaki baartiste oyo ezalaki konvie ya bela affaire pour ne pas dire que non sans bango SB oyo fonctionne te non je dis pas ça mais nazo rappeler na bino ke botiaka lisila SB na balinio ya balimitation te parce que SB eya libanga Jésus Christ alobaki soki opekisa public eganga na ese mabanga ye kokanga na ese mabanga ye kokanga na ese ezali lokwa basila voilà bon après-midi à tout le monde bonjour bonsoir na bino nyonso bozwaka ta na bino ya kolanda tonto eyano le tonto les abakouk
et merci na bino lisusu oyo bozali wana liboso ya bitando bozozela nini totoni wana memeli biso mopali lelo bozala scotché branché na clé média télévision bozala satisfait na oyo toyeli bino mingimingi tolobaka tokonsome maison sb eza wana toza na les abacouk toza mpe na maison mère oyo tobengaka sb international voilà toza na des films na biso je crois bien bandeko balandi complice silence complice et tout aussi là et prendre fait dans haut la 10e épisode en tout cas film mon kitoko oyo tosepeli na participation ya baartiste et comédien nyonso oyo vraiment basali mosala kitoko et surtout il faut pas oublier équipe technique costaud oyo ezalaki wana na ngambo ya sb en tout cas mams merci film nyonso tosali baépisode tosali analyse ya baépisode ozomonaka l'épisode nyonso presque ezonange déjà na 100k ça c'est bien c'est une bonne chose merci lisusu na implication hein, surtout beaucoup plus na bandeko oyo babaki te tokozonga na maison tokonsome baproduit malgré matière malgré actualité tout consort tozonga d'abord na consommation ya produit merci na bino nyonso na confiance oyo bozopesa sb merci mpe na considération oyo nalobaki tonto yohano aza la voix qui crie dans le désert en tout cas merci na message ndenge ekomaki na matoi na bino e na ngambu mpe ya les abacouk de lesb oyo esimamaka na tonton Vincent Toulouse que je salue oyo azali comme coordonnateur tokoloba parce que tomoni vraiment implication na ye depuis début kino lelo en tout cas rien à dire coup de chapeau toza na filme kitoko eza wana ndo kito prophétesse 3e épisode déjà ezokota mokwa lelo en tout cas bandeko nasengi na bino tozongela mpe na ngambu ya les abacouk de lesb mwana église bandokota tozonga tocontinue toujours kaka nde tosalaka ngo bien bango nde bayaka na loyenge ya kolobaki sila nde nani sila okosala deuxième chaîne te lelo oyo bakenda wapi bakota zamba tokosolola il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à parler tokomeka kokota na mwa sujet kaka oyo tomoni na réseaux sociaux comme dab boyebi réseaux sociaux ezali mboka oyo ezangaka nango actualité te alors nazosimba point ya dada mwana mama top et puis décor ilonga soki nakoki obanda na dossier na ye biso tu toza surtout ya komona émission bitokasali émission moko mpona peut-être koluka kodévoiler basecret ou soit kodéstabiliser décor par rapport ndenge tomonaki passage nde na sb e balingi toujours ndenge basalaka comme date koya na bafaux matière koya na bafaux message ya déstabilisation emeka koeffrayer mémoire ya décor vous savez na monde ya cinéma lelo bato bakoti politique na makambo naloba yango théâtre ekoti nango kaka lokola monde ya politique divisé pour mieux régner tomema yango boye tozongisa yango boye ntango akoyoka akosala mpe boye ndenge moko namoni na émission oyo bitokasali donc aye na esprit moko ya komeka kointimide na koloba voilà le terme na koloba kointimide décor mpo ntango akotala boye aloba ah seki ngai na ngai nasala mabe tika nazonga décor aza artiste ya motu te toyebi parcours ya décor elonga très très bien biso tu toyebi yango peut-être bato mosusu bakoza na connaissance wana te toyebi décor elonga euta papa Charlie vit de loin aleka kuna ya na groupe simba ndenge azoévolue ti lelo filme liboso décor elonga tourna na bela production ezalaki filme oyo ngai nazalaki na réalisation donc décor ilonga yebi pour excuser peut-être son tutoyer koloba que c'est mon petit aza na relation ba bonne mémoire et puis na bonne relation na ngai donc ayebi yango très très bien ebele bapesaka ye mpe kutu chance wana te bazali mpe kosous-estimer peut-être ye mais nabaka na ye non décor oza na matière oza na métier vanda na okime un jour mokili ekopeso raison voilà lelo toza na ilonga décor pour ne pas dire que non grâce à motivation na ngai nde permettre ye ke lelo azala non nalobi parmi bato bapesaki ye conseil et puis komotive ye naza faire partie parce que premier film na ya tournaka et puis nayaki kosusu kotia ye na film moko nabetaka ye biyo na la validere napesi ye mpe mbote na mosika ekendaka mpe kitoko ezalaka basérie moko ya long métrage epesaka kitoko ezalaka première série mpe oyo esengaki akutana na la validere parce que j'avais beaucoup plus réfléchi je na ye ndenge namonaka ye kaka azalaka doublure ya kulutu lava pourquoi pas na kobetisa bango couleur yango epesaka mpe kitoko wana azalaka début ya commencement ya Bellevue TV voilà
Donc ça les passé pour dire que ceux qui les lots bato bako traiter d'accord de tout pour peut-être aller qui na SB ou peut-être à l'obagi ba propos moko déranger bango ezola saka muté ya mabe parce que moi je ne sais pas ba propos et décor o ya lobi ya mabe ezani koloba par rapport que non na pesi si la raison ninga traita ninga loba ba tout so baza ba hypocrite est-ce que ça tabou tout ça péché et ça péché te koloba que non tout le monde est hypocrite na ebité mbeba na ngozani ni to afingi nani na kati ya likambo ndenge wana soko zo yeba ke na kati ya rang to na monde ya ba hypocrite ngana na raté quant à toi koluka observer kaka nani oh il s'agit de qui bazolobela balobaka libanga baboki na molili oyo akokanga ai seke eza ye ntango bino bogangi ai lelo bokosala émission bokoloba c'est là tocomprenaki décor ntango akomolobaki non na pcc la réseau ça veut dire que eza bino ça veut dire que eza bino alors dossier ezoluta wapi bandeko dossier ezoluta mwa mosika nalandi appel ya mundirba oyo asali en pleine live ya Sarah et révélé nga mwa makambo ebele révélé nga mwa makambo ebele je crois ntango bela azwaka équipe wana oyo abanda kobenga soi-disant bacommunicateur na ye si je ne me trompe pas il y avait tonton Zouma alobaka eloko moko ke non il faut faire attention na mundirba akoya kopanza Bellevue TV wana tonton Zouma alobaka eloko moko ndenge wana et bato bakwakaka kaka parce que comme d'hab bato bamona biso lokwa bazoba toyaka kovanda awa mpona koloba n'importe quoi mais aujourd'hui bato bakomozongazonga mwa moko moko na bémission kala pas comprendre que non on dirait makambo balobaka ngo tonton Zouma aussi avait révélé par rapport ya mambo ya Gero Kimbimbi oyo alobaka ke non Gero Kimbimbi azofaire partie te na nini na label ya Bela aza déjà déclassé bato batiaka te kaka te wana ezalaki makambo ezondongwana na makambo etalaka mama Thérésia mais aujourd'hui to comprendre que Gero Kimbimbi azofaire partie te Gero Kimbimbi atalisaka te biso et pardon tonton Zouma atalisaka biso likambo ya Mundirba ke non aza séparateur oyo akabolaka bato risquer à Panzabela et aujourd'hui nous avons confirmé que démarche si c'est vrai qu'il y a Panzaka et ça en cours d'autres dans nos vidéos comme ça tout ça l'analyse ensemble de Nabino parce que dans le baka il y a pas maté ce qui a une réalité dans le bas où ils a koluba dans le baté où ils a kolubaté dans le bas parce que à travers vidéo on est motivé et le vin en tête tonto il va nous la bouca pourquoi pour ça l'analyse dans les cameaux toute la vidéo comme ça, là, il y a tout se retrouver tout juste après. Merci. Makambo ebandi wapi bato na place makambo ebandi ntango na matanga ya Richard Mukoko mpo atelema ti makelele nyonso eleka ke Bellevue apekisi cameraman na filme ya komona matanga yango ya ye discours ya décor ezalaka boye nde toza awa biso nyonso ndeko ya Richard ate biso nyonso toyaka ba et les autres donc moto akopekisa moto matanga Richard azati wana déjà problème ebandi yango nabeki mabolo beza voilà TVza radio te bino moko boremarke badiri ya Mundirba oyo bazosala communication na bango ensemble na Sarah Mundirba alobi eloko moko oyo vraimen esimbinga makasi na koloba ke eza na complot moko esalamaka na kombo ya Bellevue na Sila bandeko eza na complot moko esalamaka na kombo ya Bellevue na Sila et ake pible na koexplike biso ke non complot wana eza di mpona kodestabiliser chaîne YouTube ya Bellevue et puis chaîne YouTube ya Sila oyo ye Mundirba ye bien bona nanga bien bandeko oyo ye Mundirba ye bien o je ne sais pas peut-être à informer Bellevue ou pas parce que ngai na yo tozolanda émission oyo tozo comprendre que non eza ba révélation oyo azo fournir biso toyebaki non il y a un complot oyo banaye déjà qu'on s'est préparé contre Bellevue et Sila alors si peut-être Bellevue azalaki au courant nango te na likambo oyo ayebi lisolo oyo te azokoapprendre yango
à travers l'émission ya Sarah. Belva obenga Mundirba nani. Belva ko traiter Mundirba nani. Ce qui peut-être ça surpris le ko ngai na yo que non makambo esala makambo Mundirba yebaka ya Belvi abenga Mundirba nani. Wana toleki là c'est elle. Et puis deuxièmement Mundirba lobi problème ya décor ebandaki na matanga ya Richard Mukoko pe ya sonam na matanga Richard Mukoko tangu ba evitaka bazwa image ya Belvi décor a s'imposaka na yango tangu décor a s'opposer na koloba ke non eza normalité bazwa image ya Belvi te comment parce que mutu moko te entre na biso nyonso toza awa aza ndeko propre ya Richard Mututu a la liberté d'expression, Mututu a la liberté d'image, or vous avez imaginé Bengali parce que les chers artistes et comédiens, Batele Milakaï comment? Et ça a le solo peut-être, il y a Mundirba, na décor, parce que Mundirba a expliqué que non, a interpellé décor que non, et petit sami batoubazo image, parce que tu comprends que voilà, parce que ma PCB fuite information que non, bazan a besoin, bazwa image ya Belvi. Je ne sais pas, parce qu'on a besoin de image à Belvi, mais que ça la ligne, parce que Belvi d'abord, as a femme publique, as artiste et comédienne publique, auto yébike, as a vedette, auto qui n'ont plus loin. Tu tiens un cadre et vedette, as a vedette, il y a beaucoup de biso. Parce que ma star bazalo roi basila auto qui partout dans le monde sorazo les caso reconnaître sila ou à qui même les États-Unis à chamu kolo du une étoile tout le monde mais Belvi en tant que vedette par vous imaginer comment tant on y a dans matanga awa na cinquantenaire tant on y a dans ba fête tant on kena na bofelina bato bazaka na nzela bazora yeba image na ba téléphone na bango ye mundiyo ba permettre bango bazora image na yete. Et puis, dans quelle intention on y a eu que ce soit une image à Belvi, les bon salir. Est-ce que ça a un sens? Bah maintenant, nous sommes Belvi qui n'a pas fait avant de dire bah il y a pendant à Belvi. Nous allons voir puis pour nous piquer. Bah maintenant on a pas fait parce qu'il y avait toujours famille de Bota et les Abako. Ça fait au moins une année passée. Nous autres tenus presque 2 ans à 4 ça fait Belvi TV. Je ne sais pas peut-être des ans à 3e année, je ne sais pas. Mais avant, il faut savoir qu'il y avait des gens au bazar avant eux. Il y avait des Jéricho de Torse, il y avait des princes Luamba et tout comme ça. Yo zalate. Ba événement yo c'est seulement au babaku bakutana na famille Libota. Yo zalaka pour nous fixer ba image à Belvi. Donc ça veut dire que c'est faux, c'est un faux débat. Toujours on a débat on a parce que déjà mon policier comprenait que ça motema mabe auto comprendre que ça motema mabe et puis to condamner la famille pour dire que famille bino ne boza responsable ya likambo bino ne tout ça boza les devant pour le bagement tout le monde a le droit à boza image pourquoi ko pekisa ba mususu bazwa te to mona o eleka alors décor ilonga en tant que on a bien un syndicat décor ilonga na lobaka ngona émission moko boy azaba genre ya maya mukama elinga salité te nazolo bango te mpona kokotela ye mais nazoloba na sens logique oyo biso tout omonaka même bacomportement na ye même na scène tu vas comprendre que no décor ilonga aza so moto akende mopanza azomisaka même na vie normale na ye excusez donc amonaki yango lusha kolobaki bakozwa image te comment alors j'ai compris maintenant que il y avait un débat oyo c'est pas ça Belvi mpe amonango te oyo mpe biso kino lelo totikala koyeba ngo na réseau sociaux te mosala d'échange de paroles si peut-être ekomaki na niveau makasi totikala mpe koloka lisolo te et olobi bien que c'est par là que tocomprenaka que décor ekomaki différent na biso na kati ya Belvi TV. Alors pour batraiter hypocrite nazobeta sete ndeko est-ce que na oyo esepasaka mpona décor parce que olobi que même madame Belvi aza surprise à koyeba bango lelo ke nakomelaka décor que non si elle a parlé il faut trouver la dame pour s'excuser ou soit il faut traiter à l'amiable
est-ce que Belva yebaka qu'il y a un problème entre décor et elle? Ayebaka ngo. Ayebaka ngo te. À côté de Belvi, mais je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'il y a ayebaka ngo peut-être. Parce que ceux qui Belva yebaka ngo, alingaka luka déjà moyen va traiter en ngo avant peut-être le lot décor après ça va position mususu oh le lot comme le babula moi si là à la télé. Ce qui n'est pas étrange ya koloba. Parce que pendant tout ce temps décor à Zalana Belvi, tout le monde n'a part à l'obabula moi si la soit à Kolbenga que non, n'a pas si maman si la raison, que tout le monde est hypocrite. Alors bien on passe à Congo sentir que il est maintenant libre à Koloba ou à Koloba. Auparavant il a limité. Et ça passe. Et ça passe. Nga yelo ko na ngina beta seti na Koloba. Bela fumona misu. Naso bendo matoyi parce que ozande ko nga congolaise, ozosa musala na yo, ozo débrouiller pour ko laisser foyer na yo. Ba vautour yo na bango tout autour na yo. Misusu ba ye wana nde bien pour ko détruire yo très très bien. So tozongi na lisolo gelo kimbili. Vous allez comprendre que gelo kimbili atanga comme Mundiba. Atanga comme Mundiba. Te alobaka kombo na ye. Asa musala biete tout consort. So tozongi na lisolo des mères. Pour comprendre que des mères atanga ki kombo ya batu oyo bakomi na ye différent y compris Mundiba na kati. Tozana ba voice, tozana ba audio, tozana ba vidéo, nyonso émission oyo nyonso des mères asala. Atanga ki kombo. Atanga ki kombo. Alors, ce que le long de Gozoloba, tout ce qui est c'est d'importance c'est belé. Les abakou de l'SB et Fouami, pas même inani. Les abakou de l'SB et Fouami, awa, pas même inani. Dans l'audience, c'est ça, non? Dans la Candy Star, Oyo, Zouaka charge comme coordonnateur, Nénizali, Nabazi, Namouizala. Est-ce qu'il y a pas match? Est-ce qu'il y a une égalité? Est-ce que c'est une égalité? Soit ils ont la même audience. Soit ils ont un savoir, ils sont les Français, tout consort, ils ont qualité, tout consort. Les abakoups de l'SB, ils font même pas même ni moi. Ils font même pas une année, voilà. Mais Candy Star, ils sont en charge pendant au moins 2 ans, je crois. Ou une année, je ne sais pas. Et là, on y a pour ça qui tout film tout est marqué. Botika, pour compliquer moi si à battre. Vous pouvez détruire Jesus très très bien. Vous allez comprendre quoi, la famille. Depuis Kaka, soit disant communicateur, il y a des VTV. Des places qui il y a des VTV pour ça. Des places qui il y a des VTV pour ça. Bon, que si la azoba tomoka futa ba mbongo ba ko finga ba na réseaux sociaux. Je crois déjà dossier on a c'est le cas bon intérêt parce que vous comprenez que non réellement si la futa ba mbongo c'est nos ba recherche na bino, c'est nos inspecteurs na bino de tinda ba vérification ba no luka IGF na bino et que nous vérifier si la futa ba mbongo vous comprenez que si la futa ba mbongo. Alors bino o besoin monopole de futa ba mbongo. Bon sala ngo stretching, bon blatisa ngo chemise, bon pakoli mafuta, bon sukole ngo mai. Pourquoi vous gérez ma maman bien dit? Nous sommes là comme des communicateurs de madame de Vivi, nous sommes là pour soutenir et pour nous voir ses œuvres. Mais suko na éviter ces œuvres en gros. Et ça y a comme nous la qui va makambo ya battre. Parce que soit que na ngo plus loin to comprendre. Bon au monde que d'accord à mon avis que l'important c'est que ça va tabi et les autres attends na bina loba na on s'en a l'importance sur la télé faut me goûter na se retirer tout ça moi vous maintenant se retirer na tiga ba on na ba na tiga ba on na se retirer na ça peut me ramener.
parce que mututu alongwaka kuna mututu alobaka kaka ke bapesaka bacommunicateur wana importance ke bato oyo batravaillaka badécor en tant que bacollègue baoya bamettre l'énergie na bango mpo mosala ekende bien bakomi osentir ke bakomi néglige bino nde baextra mais bino nde botikala bosala mosala parce que so bosala mosala bien bovanda bolobela banini podi nini bolobela parce que mpo na bino ezalaka nango danger te komanke moto nyonso ata akei emanfu ata oyo akei manfu ata nini botu konso lobi to bokochange langage bolobaki nde sila nde abebanaka na bato yango bato baya kojoue te to lelo bokomochange ke non sila nde azozwa bato oyo bango moko bamimoniki te tout ça bokochange maloba yango combien de fois sila ayokanaka na bato bien te bato na ye nde bazobomela mosala mais aujourd'hui mama loso aya kojoue na SB d'Acosta a joué dans SB, d'accord, n'en parlons pas. Parce qu'il y a il y a des séries, dans le bas, plusieurs séries, où décor dans SB. Parce qu'ils en ont. Et puis, nous avons aussi si masati. Bon, bien qu'il s'aille ou pas, un artiste net indépendant. Un net indépendant, il y a des gens qui ont besoin bofana na basoi-disant communicateur extra oyo ata papa ale akei aeloko te ata liza akei aeloko te ata dakosa akei aeloko te di nazongi na dossier ya complot c'est grave hein sa famille c'est très très grave c'est comme si Moundiba azalaka au centre ya baproblème ebele ou soki bacomplot moko eyaka na monde ya théâtre ye azalaka kaka aseretiraka ou soki aboyaka evitaka makambo nyonso ya mabe oyo eyaka ye eyaka na matoi na ye ye ayebaka mais papa oza extra mais soki oza extra efali osala ya minene na mboka na théâtre nalingi nanu Notre vidéo, il y a Tonton Guécho. Parce que j'ai vite compris que vous s'adresser à Tonton Guécho. Dans le bon clair. On a c'est non, ma pensée n'a pas. Et mais vraiment, on a dit sur le bagage. Oui, on s'appelle la raison. Parce que c'est Tonton Guécho dans les gars de l'émission et pas Tonton Vincent. Pour dire que non. Tout ça, la réunion, mon corps. Nada Costa, Bobo Manoka, Pierron Dombasi, Omar Kabou. Na Tonton Guécho, 5 personnes. Pour dire que non, il faut arrêter la bêtise au réseau, c'est passé dans les réseaux sociaux. Pour dire que la flatteur, au Zaza tout autour, il y a Baptiste au Bazali, tel que Sila et Belfi. Il faut te mettre fin et l'Okoana. Et il ne faut pas tout côté sa position. C'était ça la raison de René Basalaka. Parce que Tonton Guécho est vivant. À l'Obarango, dans l'émission, il y a Tonton Vincent. Suivez ça comme ça pour se retrouver après. Complot Zaboué. Au moni, Batubina, Bazan d'accord, na Belgique Kanate, Bazan d'accord, na Sila. Idée à Bana Midibali. Sur décor à éviter, sur Baïpsagité, Ayougangon, Angela Nama. Idée à Bana Midibali, et Zaboué. Sila, na Belgique, Bako nominé Bissoté. Bakote li bango jalousie. Réunion, vraiment parce que photo si un mot surtout ma campagne photo si ça. Photo si ça. Réunion ne sama na ville. Bato bazaki na réunion na, tant on a lu ba ili ma na lu ba ili te na lu ba solo. Voilà. TV za radio. Siko ba dire na yo ozolobaki complot baptiste bakenda kosala ezali mpona kodestabiliser chaîne ya YouTube ya Belleville na ya Sila. Ça veut dire que bakanga ba chaîne bango mpe bazwa monopole atake mibali biso tokotikala nsima te basi bakonzaka biso mpe tosa mibali e babandaki kofinanse bango. Nani oyo azalaki kofinanse bango? Il faut tangela biso kombo ya producteur oyo abandaki kofinanse bango et puis réunion wana esalamaka wapi oyo la biso vraie version vérité nyonso citable toyeba. Parce que même Belleville azolanda yo a comprendre que non oza hypocrite.
so peut-être ayebaka complot wana te azokoapprendre yango à travers émission oyo soit oyo atalaki pasaka okomprendre que mais tozalaka na yo pourquoi oyebisenga makambo te tonto piora jouaka na bela tonto gesho ajouaka kuna tonto omari dacosta et les autres bajouaka kuna mais pourquoi akoka kosunga na bango te ndeko eza likambo ya complot lisusu mpo bomomanga parce que ndote te me bato ozolia na bango nde bango bakokoma yo basalaka déjà réunion c'est des mêmes namams yango moni fo totikaka sila vana na kimia okomprendre pourquoi tosoutenaka sila sila ata yoki boye ni chaud ni froid italien ti soki yo sara ozoloba ke tonton oza na raison ntango bazokende kuna sila nde aza na danger parce que ntango bakokende kuna apres nsima badestabilize totali so na bino azongisa bino depuis quelle année oyo lelo tomoni mwa nakoloba langage nini nakoloba nini passage ya beaucoup des artistes oyo bajouaka na belar na sb oyo oloba esali ata 2 ans esali ata 2 ans te nde mosusu mpe inane eza ebele sb epela sa mombonda sila bisali wana asala basila l'ivoirienne asala banini apela sa mombonda ezalaki baartiste oyo bajouaka na belar te ezalaki baartiste oyo azalaki koanvie ya belar te pour ne pas dire que non sans bango sb oyo fonctionne te non je dis pas ça mais nazo rappeler na bino ke botiaka sila sb na baligne ya balimitation te parce que sb eya libanga jésus kristo alobaki so bopekisa publike eganga na esengo mabanga ekoganga na esengo mabanga ekoganga na esengo eya lokwa basila wana eya lokwa basila wana donc tokozonga nsima te pour séparer les gens pour ne pas dire que non si la route travailler ye moko sans bacollègue non je dis pas ça par contre nazosala badémarche ya kolobaki ndeko moko te a se sentir lésé ou soit a se sentir limité ya koya kojouer na sb eza ndako na yo bayaka nde na bafaux campagne bafaux démarche ya kodestabiliser sb bakopesa yango image ke eza chaîne youtube oyo bafingaka kuna bato et tout consort non nani oyo bafingi ye po aye kojouer na sb omoni mpesi bafingi mama loso omoni mpesi bafingi décor bokomona mpesi bafingi papa ale bomona mpesi bafinga tonto dako bomoni ke eza bafaux campagne bosala soki ezaka mpona koloba te qui peut croire que non ezalaki bafaux campagne yango tokotikaka jamais kozanga koloba tokoti koloba te parce que sans koloba bokocontinue toujours na manipulation bakofaire croire na mokili ke bato asila bafingaka bato yango moye bato bakende jouer mpasi eza te c'est faux c'est faux c'est faux bolongola motema mabe namoni boposte video moko awa ki décor ake kojouer na famille libota parce que eza ndako na ye ye bosuki ye boyoki soni ye wana ye kojouer mais ntango oyobimisi sikoyo babiloko ya boye batali yango en plein tournage basala neti ndeni bapanzana to bayinana to ndeni c'est là que j'ai dit belvi faut revoir makambo ebele il faut revoir makambo ebele bapropos oyo mondiri balobi ekoki kodéclencher problème parce que d'accord alobaki nga alobaki bongo et tout ça est ce que nga asalaki boye bokosali débat après nsima bino bobenga bato baimpoli eloba nango keloti impoli soki mpe ya solo akei kotourne parce que video bosali lobi soki mpe lelo ekoki mpe kodéclencher problème eza pasi eza vraiment pasi après nsima bokozonga nini tonton fale mpo loba babiloko ya ndenge wana fale mpo loba babiloko ya ndenge wana place boreprocha mama étoile toyoka te mais eza na mokolo ekobima kaka yo mpe fale mpo leka na émission okende koloba au nom de belvi comment fale koloba au nom de moi-même
au nom de Maman Étoile. Et puis, au nom de Bellevue pour nani, ma vidéo que ma audio est avec le temps, bon, comprendre que non, n'a pas sa confiance dans nani. Voilà. Merci beaucoup. C'était ça. Nakoya pour un deuxième élément, où Italie m'a envoyé dada, mon maman top. Mon maman top, elle a dit moi mingi. Elle a dit vraiment moi mingi, tout analyser. Moi, je n'ai pas de pour le blabla. Je n'ai juste pour nous résoudre ça, mon tomo, on est là, pour nous faire ce que ma belle, tout on a malade. Et surtout, souci des amis, tout sauver art. Hein, tout le monde cinéma et koufa boye. Cinéma et koufa, donc vous allez passer. Merci, il y a un soutien racine là parce que dans mon valeur à ça d'abord premièrement la bateau va soutenir yeti. Tonton quand on le dit oui, ça veut dire que parce que ceux qui ont dit ngwana, mais si la nuit se laisser faire le roi Belva se laisser faire. Moi j'ai dit à madame Belvi que et madame Belvi a accepté. Moi j'ai comment vous trouvez nous même tout le monde wana te oyo aza communicateur na yo aza garde corps na yo yo sambele na oyo ya lobi na yo pour zo mettre en tête. Est-ce que ça s'est fait? Et ça m'a amené attends la présidence yango ata souli nani on souli batu nyonso bazala lokola pour excuser peut-être le président Kabila ou soit le président Félix mais aussi là autant m'améliorer la politique. Nous avons les capenza na bosolo na politique abani pour la Kabila banda tongo tipo to Félix na mona lomba pese tâche mo na gouvernement. Na mona lomba pese tâche mo na gouvernement batali wana te me batali ba qualité na ba capacité za nango ya ko servir ne loko ba pese comme tâche. Par contre bino zo soika ba yele bizo lisolo oyo katali to ya ni balete. Tout le monde a balete malamoko sanction et puis libela alimwe na mutu nga na zalane souti aussi là dada alobi lokoti yara lobi rendez-vous na deuxième élément oyo tozana toujours c'est que média télévision continuer de liker continuer de soutenir Tonton Irano et mama bien ezali mama bien ali SB Bouche B musala kaka la sepeli makasi to continue na ligne na biso ya kala ni tozalaka et surtout biloko ditoko pe les sous-zoya et tout chapeau à tout le monde na oyo bazo soutenir SB na Tonton Irano pour les mater to yaka toujours pour na kozongisa moto na nzela et to sengi kaka bo s'abonner bo liker bo partager bo aimer vidéo oyo et na lobby continuer toujours na la réservation à bino na flat hotel lycée qui ezali na commune ya Kasavubu na Fox direction Éthiopie esika malamu je crois bola na rapide wana ekotaka ezala pamba te mpona ndeko moko ali libanda mboka aza na besoin à se détendre aza na besoin azwa mwa baséjour na ye ya kitoko na Kinshasa. En tout cas flat hotel lycée qui eza ya sika eza flat hotel moko basala wana banor bakitoko construction moko ya bien dans un groupe permanent, dans un groupe dans 17h TT, dans un groupe sur tout exact na moi dans un groupe. On te bango poser la 15h c'était chaka groupe, on a besoin que base en lilipo, base la raté, base on a besoin on a dit. Celui pour eux aux alaté une année base un groupe pendant une année chaque jour. Donc voilà, contactez-moi sur plus 243 97 66 22 475. Et na ba produit tous appels en compte ba produit cosmétique les alliés parfumerie bien on a déjà parfum malonga Tonton Irano est là en collaboration avec Maman Salim au niveau de Belgique Maman bien les alliés en tout cas restez toujours branchés sur Congo pour télévision pembe na Maman Zozo na Inde Maman Elimbizi nationale Maman Katikanik la sanité Maman Fimayemba Kala Penza Mingi Maman Françoise Maman Bobé Tabakou, vous avez vraiment aidé. Au bout d'un an, Tonton Irano, au bout d'un an, Latina. Merci beaucoup. Tout le monde à la prochainement. Bye bye.
papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto mokili te ngai natalelaka nzambe o okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato ye kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.